matondo ko kabino bande kwa biso banso ya solote na koyoka na loyembo ya solote bande kwa biso ba koyemba ke kimbangu andimaki pasi pote Kongo telema ebongo oyo nyonso bango amonaki comme pasi ezalaki mpona ye ou mpona nani oyo nyonso mama kipa vita ndona amonaki pasi ke batumba ye akotala babwake na koni ya moto ezalaki mpona nani tuna biso moko Lumumba abweki corruption tia ndimaki akufa ezalaki mpona nani point d'interrogation tikete toloba te ya solo nzambe tata apambola moko na kati na biso po ete toyoka maloba toyoki nango na lelo moko na lelo na esengo nyonso po ete maloba yango mpe servir moko na kati na biso na libota na ye na bana na ye po ete lobi ya solo tolobake tosalaki mosala ya mpunda te me tosalaki mosala oyo bandeko na biso nyonso esengelaki na bango bayoki yango baaplike yango e tomettre fin na oyo nyonso esengeli totya na suka bandeko bana somo ekolo Kongo be na Kongo nde tomesana koloba tosengi na biloke bolongwa na kati na distraction tokolobelaka bino tokobendaka bino matoi butu na moi distraction tokota nango yango nde tokoprive oyo tokomona lelo jouissance ya bamingi oyo bamingi bakosepelaka lobi ekozalaka bololo mpona bana na biso esengo bakodistraire biso na bafilme na bateatre na makambo nyonso na politike nyonso pasi wana oyo biso tose rendre compte te bato bakobuka mbuma wana ya ngai ekozala bana na biso nzambe apambola moko na bino na ntango bakoyokaka mateya tokopesaka moko na kati na bino tobisaka bino ke par des actions individuelles et ciblées on peut sauver pays na biso mabele Congo ya solo ete nyonso tokolobaka bato nyonso badongolo miso oyo bazalaki na kati na biso bakota na kati na biso bakoma bandeko na biso banguna benemi na biso bakota na kati na biso bakoma benemi na biso bakoma bandeko na biso tokoma kobenga bango bandeko bokolanda bavideo oyo tokotiela bino baconséquence ya cohabitation oyo tondibaki oyo soit baimposaki biso mais la fin de compte biso moko toaccepte yango mpo balobiki te comme ndele moto alobaki ke bozala na bango ensemble bopesa bango mabele bapesinga bango mabele e tokomisa bango bakongolais tokomisa bango bakongolais e bon biso moko tobandi siko na ntango ya biso kopesa bango baresponsabilité koleka biso moko ekosala mpasi mpe mawa ekosala mpasi mpe mawa ya koyeba te mingi na kati na biso bayebi ennemi na ye te bayebi ennemi na bango te baennemi bazali parmi biso baennemi ebele baza plus congolais ke yo baennemi ebele bakoma bakongolais makasi koleka yo ata na maloba oyo soki azobibisela yo okolobaka tete oyo mpenza aza ennemi te oyo mpenza azali mpena mwana mboka ennemi yo obengi mwana mboka obengi ennemi. Voilà ce qui se passe. Alors, mes chers amis bandeko, nazali koalerte bino ke les occidentaux bakomi na suka mayele esili bango bakomi na suka. Alors il faut à chaque fois changer bactère oyo sengela bango bajouer rôle oyo balobi bajouaki barôle mosusu basalaki barôle bajouaki nango baleka mais lelo bakomi na suka bakobenga bango nyonso misusu baya kozwa rôle ya sika oyo bakosala nango mais mpona intérêt na bango kaka intérêt ya yo nanga te yango toalerte bino bokeba na yango mpo ete ntango eza mabe baoccidentaux mayele esili bango e bazoluka quoi faire awa la fin de leur hégémonie occidentale esi ekoki ils étaient vraiment trop sûrs que bakokoma bakona suka baganye Congo bazaki trop sûr na bango que vraiment Congo tokoperdre yango te mpo ete mingi na kati na biso bakomisa bango babolole bazoba. Alors na ntango biso tolobaka vérité
zoba wana aye abali au contraire pour être n'intérêt mondial abali au finga yo abali ko la bobi la biloté biso ça la politique tout ça la politique tout ça bino bozo salate o bo sala ba blague wana biso tout ça la politique mais politique wana o ya ka ko ganga le poids acteur ya ba ventira chilombo lobby ye mutoza les grands perdants na o ya zo kansa zo sala politique nzoka te a sala politique te baza ko kosaye a sala semblant de faire politique nzoka te ya makambo ndokuta. Voilà le combat dans le Congo. Alors des choses se compliquent à gauche à droite occidentaux oyo bazalaki nakati ya masolo wana esengeli na bango bamoni ke makambo na bango nyonso ekomi na suka. Alors il faut associer tout le monde na oyo na suite ya makambo. Alors ba associer tout le monde. Alors l'OTAN otoko benga bokaka autant les alliés occidentaux basanga la force atlantique babenga yango OTAN force militaire. Et côté politique basanga balié na bango bien sûr na biso na côté na biso eza lokola na tête eza batuti baza balié ya solo ya banani ya autant to pe occidentaux. Alors na côté na biso bazwa pe bandeko epele ya biso basomba bango bakomba lié na bango lokola prendre l'exemple na o ya biso toko lokola ba Félix Tshilombo ko bana Tshilombo mena pas mais bien avant batata na bango bazaki epele batata ba mingi na kati na politique bozo koyoka lelo ozo marché te bana na bango ba traisaki Congo bien avant au Zaïre au Congo bana wana bana na bango batata wana bana na bango lelo quelque part dans les enfers, dans les coulisses, il y a occidentaux, peut-être, on toujours pour dominer ces Congo. Donc, il y a des gens qui nakati na Congo, nakati na Amon, on va comprendre que non, et l'autre, ils allaient à Kobeba. Ils allaient à Kobeba, tout le monde sur le film congolais, on a dit, arrêtez vos histoires là. Ça, les kakaye moko moto, oyo a kopik sa nakati na mata. Total ya solo total bien ba bato utiliser le loba lomo bato kola ba Lorenzo bato kola ba non Denis Sassou Nguesso voilà bato kola Denis Sassou Nguesso tout mingi on a kati en Afrique centrale au bazar de l'eau Emmanuel Macron et Joe Biden. Alors comme bazar sous commandement na banque na choix te pour ba tete won bazali ba patron na biso toko boya ba te so biso non bon nyonso akoboma bango sacrifier bango sala boy akosala. Voilà que autour de pleurer biso non sauter et ça est très mal. Et alors tous ces gens bilan va perdre ba mboka déjà oyo ezalaki na maboko na Mali, Burkina Faso, Niger to gagner les akokende là totalité bosane teke ba Ukraine. Alors, qu'on va perdre l'Ukraine, la Kanda, il faut utiliser tout le monde pour perdre le Congo. Na kati ne va bureau na bango lelo makameza Obama va perdre le Congo va perdre tout son Congo. Ndeko yo kango va perdre son Congo mais va bosser que fait hégémonie na bango fait la suprématie, la domination dans le monde, et s'il va encore dominer, il le souci. Mais pour la banque, là, il y a encore des idiots. Il y a encore des bourriques qui sont au Congo. On va les utiliser. On va les utiliser. Bah, capable d'aider Bissot. Et va choisir le banque, il y a encore plusieurs Kabila, on a un étranger, on a tout ça, ça va continuer à dominer l'Afrique au monde. Et alors, tandis que c'est trop tard parce que la société secrète mais prolongation et la prolongation facilité va permettre la stratégie. Là, cette histoire est là. Alliance Fleuve Congo et ses alliés. Bolanda mona bokeli nyonso. Bolanda na bokeli nyonso. Pourquoi il y a un piège qui est de Konanga? Alors, M. Cornel Nanga, Obo Yokawana et ses amis, Obo Yeba Keke, Bangon nyonso va confirmer, le team de Audio,
moko azodiscuter ya ndeko na mosusu alobi non nanga azali moto na ngai naza na ye ensemble boyebaka ke biso tozali na banani toza na baaméricain bana nsima na biso nanga azalobi ana baaméricain na nsima na ye ana baoccidentaux nyonso na nsima na ye mpo na bango bakoko perdre te nabi me nanga lobi azala baaméricain bakoko perdre te me nanga ye moko aye koloba ake kokomala akomaki le 8 mars akomaki mokanda moko atilelaki Ramaphosa oyo président ya Afrique du Sud akomelaki ye alobi ana regret ya konstate ke Ramaphosa alingi okota makambo etali ye te oyo ezali conflit moko oyo guerre donc alobi akomaki yango de ne pas asengaki Ramaphosa de ne pas s'impliquer dans une guerre congolo-congolaise. Donc Ramaphosa akota na guerre congolo-congolaise te. Et bon, yé moko nanga. Comment bimisi ke ba américain baza na sima na ye? Là, pour une interrogation, est compliqué. Pour dire que guerre wana eza entre ba Congolais, il y a côté Ramaphosa côté. Et bon, on dit yé moko apesi ma sensation non, yé la sima na ye azana ba américain ba ko perdre te. Mais na Ukraine ba américain bazala kuna ba perdre. Na kati na Mali ba américain ba français bazala kuna ba perdre. Na kati na Burkina Faso ba américain ba français bazala kuna ba perdaki. Nyonso na Niger ndenge moko papa nanga ndeko nanga Colonel nanga Félix Tshilombo parce que tu me dis quand on parle de nanga là toujours attaquer nanga nous sommes pour Félix non Félix et Antoine Tshilombo na Colonel nanga na Lorenzo na Denis Sassou Nguesso na batuti nyonso wana baza na kati ya liboke moko et travaillent ensemble bango bolanda bandeko po ete bo éviter kokota na kati na ba confusion o bazotiela bino donc tous Félix n'a pas de problème avec nanga ça je tiens à vous expliquer ça Félix n'a pas de problème avec nanga baza benemi te Félix na nanga bandeko oyokana bino ba ignorant moko te alobaki non nakenda nga na côté Félix po nakenda na côté nanga parce que Félix azosala mabe toke po te nanga aya po te asauve biso keba wana kozanga motu wana kozanga bwanya po oyeba te nanga aza nani Félix aza nani bango nyonso empire ye matuti wapi Kenya Nairobi bango nyonso balu bauta wana Félix auta wana bango nyonso bauta wana amen borezo na rappel ko bandeko to ko finga biso bazogo tout le temps c'est toujours raisonner toujours ko raisonner tout le monde ko ba nyama parce que nyama mutaye ba na été passé mais biso to ko mona Kabila utaki wapi ayaki wana dirishaka utaki Rwanda Tanzanie akoti wana na kati ne Congo ye wana zawana alors to ko mona ke l'empire imatuti bana sima Kabila et bon nanga za sima na ye empire imatuti et bon Félix nana sima Félix Tshilombo empire imatuti nana dirija Congo ba tout la dirija Congo vous évitez pour votre information vous êtes informés voilà malheur la bino parce que tant bozo koye l'ennemi la binoté et bozo ko sangana kana ye et ça la biso nyonso passe. Voilà, bandeko, aujourd'hui, je pense que vous avez compris que tout ce monde-là, bazawana pour nous distraire. Bazawana pour nous distraire. Nanga, oba kobelela, Alliance Fleuve Congo, ezali eloko moko na M23, na DSMP, na ba groupe nyonso armé yoka. Oh Kodeko, oh Léopard, oh Zaïre, ba groupe wana nyonso yango wana la suite nango lelo ba zongi sinanga combattre comme acteur ya Singapote et distraire bino ba ignorant o boza koyeba te que non ba to wana bazali obele moto moko mais bazo changer ba rôle à chaque moment. Merci pour la compréhension. Oyo toza kolobela bino il faut que sengeli moko na biso alukaka yebaka ennemi soko yebe ennemi na yo te et kozala passe mingi peut o embrasser o pesa ye nyonso oya kosenga yo et tandis que moto wana azali ennemi na yo. Voilà
à partir de l'eau mingo baza kozana bakati na confusion toko bisa bino ke makambo wana oyo ya nanga na bane toko tiela bino ba audio ango oyo ya auto promettre bino bokolanda yango nyonso mais toko tananu na kati na ba actualité mususu auto préparer pour na bino e bongo to landa na biso na bino elongo pour te pesa moko na biso mayele makasi pour te comprendre situation. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde. L'Europe, ça sera l'Afrique, et l'Afrique, ce sera l'Europe de maintenant. C'est la fin du règne blanc, c'est terminé. Alors vous allez me dire pourquoi tu parles de ça maintenant, mais vous allez voir, tout le monde va en parler de ça. C'est terminé, c'est fini le règne de chez nous, les Occidents, terminé. L'Amérique, terminé. Les Noirs sont en pleine élévation, l'Afrique est en train de s'élever à grands pas, ils ont compris. C'est la punition de Dieu qui s'abat sur nous. On récolte ce qu'on sème. Malgré qu'il y a beaucoup de... Mais voilà, depuis tant d'années, au jour d'aujourd'hui, ils ont ouvert les yeux. Et quand je dis que l'avenir c'est l'Afrique, oui, quand je dis que la Jérusalem c'est l'Afrique, vous n'avez pas compris. Je force personne à croire en Jésus ou en Allah. Non, c'est la terre promise. Ce sera l'Afrique. L'avenir c'est l'Afrique. Et je vous dis ça, c'est pas pour venir chez vous et profiter de vous. Non, je resterai chez moi. On n'a que ce qu'on mérite, c'est tout. Vous allez voir, il y aura beaucoup d'Occidentaux qui vont vouloir aller en Afrique pour investir, pour profiter, parce que nous, on va s'appauvrir, on va devenir pauvres. La roue est en train de tourner. Ça se trouve, ce sera nous, les esclaves de l'Afrique, un jour. Eh oui, on voudra tous aller travailler pour eux. Parce qu'on gagnera certainement peut-être mieux notre vie là-bas que chez nous. Vous verrez, je vous parle de ça maintenant, mais dans quelques années, tout le monde parlera de ça. Ils ont compris, ils sont en train de virer tout le monde. La France a un coup de pompe dans le cul, il leur reste quelques pays. Il leur reste plus qu'à virer ce franc CFA qu'on leur a imposé qui vaut que dalle, une miette de pain. Tes francs CFA, tu reviens là en France avec des francs CFA, on ne veut même pas te les échanger. On s'est foutu de leur gueule. Et solo, nous sommes les Israéliens qui bomba na hier. Le long moto moyen au bombango exact, c'est la vérité. Alors tout dans le temps où il y a verso, moto na temps où verso où il y a kokosa mananu na lelo, et ça malheur na yo pour être aux autres payés batté. Keba okotika la kizengi quelque part, okotika la esclave quelque part, parce que vous avez un retard, il y a Kolanda information, parce que tu es dans la distraction, il y a Kolanda ka RTL, TVI, il y a Kolanda ka RTBF, il y a Kolanda ka Antenne A, Antenne D, bah chaîne na bango ana traditionnelle. Alors bande content que le binango et ça ko senga na biso nyonso pour être tous na nango angeli pour être plus important que toyeba nani azali monguna na biso. Alors, voilà bande koba na sommet que le Congo, to kei wapi, to bandi to côté na kati ya profondeur, na kati na présidence. Na président de la République, et là on y a ko salama, na kati na président de la République, to komo la ke pouvoir na balabala, et bah tout tu vas là ko saboter tout. Allez, tolanda, élément. To kota na président depuis le 29 janvier, nous sommes boni. Eh, na Miami no te, attends qu'ils ont des réceptions tout ça. Nous sommes au Valanda. Ça veut dire que la présidence est malade. J'ai lancé un message vibrant il y a 2 semaines. J'ai dit à maman Denise, réveillez-vous. Papa sera seul vis-à-vis de l'histoire. Tant que vous avez mis la présidence, sapé comme jamais, super parfumé, incapable de mes fils accusés de réception, nous sommes tous. Tenez pour ça la sitting la présidence, de 10h à 16h. Vous avez mis les? Vous dites que ça la voiture à filmer à Zolima. Vous avez na évité soit dans la vie qui filmait na kimokolo na évité et nous avons vu ça pour combien de filmer déjà la moine de 10h à 16h. Ce n'est qu'à 15h45 il y a un monsieur qui arrive à 6h à 10 vous êtes un monsieur depuis le matin nous sommes à la présidence depuis qu'on a compte à l'entrée principale et qu'on a la porte à ciment donc tout la monde s'y a ça vous son assistant vous venez où tout la chose tout nous sort mais est-ce que vous aidez les chefs d'État vous travaillez comment? Nous sommes les fonds des jeunes pour les sursaut patriotiques fatigants. Vous avez fait la mémoire. Dans la mémoire. Vas-y. Donc, continue à bureau courrier. Présidence service chez nous. Mais moi-même, on a été dans moi qui s'est de tout ça, photocopie, en crésaté. Présidence en crésaté. Mais je suis du pouvoir. Directeur de cabinet, il a à réunion.
En crésaté la bureau courrier. Et vous savez, la deuxième blague, c'était quoi? Pour venir à bureau courrier, il faut que la bureau protocole. En crésaté, il a fallu qu'on compte dans le bâtiment, mon ami. Moi, tellement que j'étais déjà dans mes humeurs, j'ai dit si Cordo Nangaï, Pati Malanga, la vie au côté de mon safou. Nous sommes dans quel état? On met les chefs de l'État dans quelle posture? C'est quoi le bureau qui est dans à voter? Ça veut dire que la République est s'effondre. Mais madame, Fachi Béton, Fachi 20 n'est pas Dieu. Condamner, incriminer les chefs d'État, bravo, c'est la démocratie. Hassan Zambété. On a parlé de motion. La mission du Kawama, il a pouvoir. Tout ça, non, c'est comme il faut la prière. Ma pasteur va prier dans sa bamboula, dans la stade, dans sa prophétie. Il y a un sérieux problème, il y a Snell, et comme la dimension, non. Pour la journée, nous avons 30 fois. Dans l'institution à l'État, si nous avons dans la OIA pour être une semaine, si nous avons dans la palais de la nation pour être, ça veut dire que les Cambodgiens courant la maille, ça devient moi j'ai étudié au conseil, j'ai étudié à l'école belge, j'étais à la poupette, Bangilien aussi ça l'a laissé moyen. Est-ce que ça veut même se payer Kalina, mais depuis que ma tata Pogno a servi sur place des évolués. Mais place des évolués, je vais dire l'élo, ma toiseau du l'asile, wana, wana bazo kotama wana, wana bazo kolela peka wana, bakomelika bachef de wana, bazo yiba biso peka batéproviseur wana, et place des évolués, tu as l'auditorat, tu as la banque centrale, tu as la primature, tu as l'intérieur secrétaire général. Ma commission attend la Congo la voté la troisième. Pour que ça ait dans les boulots présidents servir. Mais dans quel état, parce que c'est pour les à zéro pas. Là où ma tête a pour un ministère étranger, une séance de travail pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, et nous sommes à la place des évolués. Ça va? Soni pasi pe bawa ya koyoka ka otoza koyoka bande komusu ba ko mona ngona légèreté moko boye oui ayoki yango abesa ayesala nini mais voilà et ko sala nini ya solo bande ko tant ko mona makamuzo ko lekana kati de Congo bande ko ebele ba zo na légèreté moko boye le ko la pays na bango te pays ezali ya Chilombo na ba master na beaucoup plus ya batuti ba kipi ba occuper ba poste nyos fi ba sala na encore basala na ko pona nini basala na ko na levela binango na sala plusieurs fois ba en vous expliquant la vie à moto na tango yo zali population na tango yo zali na et que oyebi ba droit na yo te na les cas émission moko na sala na feu rouge na joie ba caméra jour on zaki ma je me souviens encore na lakisi na feu rouge feu ezali orange et comme na rouge ezali boye mouvement wana nyonso ezali droit na devoir n'explica bino nyonso bandeko bo transmettre na bana na bino po bana na bino bazwa mayela koyeba ke dans un pays, dans un état, dans une nation moto nyonso abotama na kati na nation wana aza na ba droit na ye na ba devoir na ye na ntango ezali droit na yo eza devoir ya ba gouvernement na ntango ekomi devoir ekomi droit ba gouvernement ya ba gouvernant ezali ekomi devoir na yo. Donc il y a droit et devoir. N'expliquons le modèle tout. Pour la qui kolaksa ba te bele ba kansa ke tu le mot là. Nous avons motati de la présidente pour le pouvoir et na nzambe et nous soit appartenir na ye et yo za na rien yo de la no kaka yo za no ka mandia ke mandaka nous te jour pesanga ya kabelanga ya grand power yo ka ke bongi yo nani son excellence président mini beaucoup ko penga bato ba comme soit avant mériter te obenga ye mais yo na tango ba droit na yo te ozo komi kitsa libuso na ye. Et notre jeune frère Assali Tolanda, on a loba hier. Non, monsieur le Président, les Congolais ne sont pas ignorants de leurs propres droits. Plutôt, c'est vous et votre gouvernement qui bafoue les droits des Congolais. Quel est l'article 58 de la Constitution? Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir les droits au développement. Où en sommes-nous avec l'applicabilité de cet article?
Je sais que, monsieur le président, vous avez trouvé les pays dans le système de Kabila qui a détruit le pays, la corruption, le détournement, l'impunité, etc. Tout ce que vous connaissez, monsieur le président. Mais surtout totalité à dollar, n'attend à Kabila. Salaire à la députée, n'attend à Kabila, n'attend à la vie sociale à la Congolais, la vie à Kabila, n'attend à la monsieur le président, il n'y a pas de rapport. Comme si via la monnaie, ce qui est beaucoup facile à beaucoup faire, monsieur le président. Mais ce qui est congolais a pollué. Au bakoy couper en ambulance ni nanzela ni bakoy couper pour les Congolais et que politique à l'hôpital ni bakoy couper prise en charge à Congolais sans que ça Congolais n'a pas d'avenir. Congolais c'est une carte bancaire et même si c'est une carte bancaire mais on est couper na compte voilà Congolais ni bakoy couper tout là le balelo que na zo préparer avenir na ngai ya bana na ngai retraite na ngai à part bino na ba bazo tona bino ba camarades na bino Congolais souffrent. Il faut dites que les Congolais ne protestent pas, ne revendiquent pas leurs droits. Je suis désolé, monsieur le président, tous nous connaissons les méthodes que vous mettez en place pour disperser les marches pacifiques que les Congolais organisent pour revendiquer leurs droits. La répression avec des tirs à balles réelles. Récemment, vous avez défendu les salaires des députés, ce qui ne relève pas de la compétence. Avec quel travail que les députés font pour mériter ces salaires? 5 ans, les Congolais ont sombré dans la sécurité. Le ministre de l'Intérieur n'a jamais été interpellé. Kinshasa, vu la puissance de n'a jamais été interpellé. Pour quel travail que les députés ont fait pour qu'ils méritent ces salaires? Le projet qu'ils ont proposé pour améliorer la vie sociale des Congolais, monsieur le président. Voilà. Voilà, mes chers amis, ce sont des choses autour du Barabi Colonioso, ok, il faut au Senga application ou indignation. Ce que les gens vont se rendre compte, vont quitter distraction. Félix Alobaki, alobi le balere, alobi ba Congolais ba droit na bangote. Si l'on voyait bangote, ba yeba droit na bangote, bon to ça na bango na ko. Comme ça canaille, a où tu pas éliminer tu vas formation, a eu ça na bango na ko, ba yeba ba droit na bangote. Bon yo ka non. Roi Philippe Aye na Congo. Alobi ka senga bolimbi se na ba Congolais, Félix Alobaki ko senga ba bolimbi se te ba yeba na bango makabwana. Ba yeba droit na bangote. Que bazon vérité baba kosengate nia papa yake le message nous soit passé ba Congolais bangote po bayebi na bangote. Donc l'ignorance là Congolais o toza na ngo na kati biso nyonso na ba likebele mais baza na kati na poto be ba droit na bangote monta sali 10 ans 15 ans na poto ana comportement kaka uta na ngo na Congo ali ko yeba te ko luka information tala de lo ba koti bango sur na TikTok wo bazana tante babi ke bazana outil na boko na bango ba bengi téléphone nous ces wana na kati ko permettre mon bato mayele ya ko beta droit eza ndengenele ngai en tant que citoyen na kati ya mboka devoir na ngesanele droit na ngesanele na ko revendiquer mon ndengenele so ba pesingate na ko réclamer au près ya nani na ko luka ngo epa ya nani po pesa ga yango ba yebiti ba komaka ko lela là tout ça va champion à se victimiser, tu vas champion. N'a pas de facilité, tu vas champion. Tout ce qu'on dit là, qui va nous croire? Ah, tu vas qu'on a vu là. Ah, tu vas le la musique. Ah, j'ai compris. Je vais mettre la musique. Ah, je vais la musique comme un voilà. Mais solo, la musique, ouais. Il est là. Au moins, tu vois, papa Saraboy, maman Saraboy. Ah, bango, non, baza tirer. Mais il y a droit na bango. Comme si bango ba soba pour ba yeba ki ba droite, ya ba comme ba soba qu'on a ba musicien. Pour ba droit bango te. Mais je sais pas que ba droit tirer tout ça la kaka, ngape na zo oyanga na kosa bango, na distraire bango. C'est ça. Tolobaka mikolo nyonso e ba Congolais oyo baza koyeba te solo ke mboka ngo eza kokende ba grand perdant e kozala kaka ba oyo baza koboya koyoka pote lobby ba kotikala kaka dernier na classe na société po ete ba oyo bazo leka bango mayele na bana na bango bazo kotangaka bazo kotindaka bango na balie musumo bino boyebi te bino bozana droit ya éducation. Vous avez le droit à l'éducation, pas faire l'éducation, il faut encadrer bino, tarabana comme Kuruna. Bah, prévoir aussi ma machette facilité, à quatre moninga naïe, ou bien que nous boudissa parlementaire, ou y'a zo ko boya ko réclamer ba droit naïe, ou qui va passer formation, bah encadrer non, yé, bango na bango, bah pauvre en esprit, en mentalité. Alors, comme ça pauvre, et ils ont se transmettre les fils européens en fils.
Et ça pour que les gens dengue wana tant que le baka yon de kolobi ah tika na yoka na ngana yoka na papa sera le lobby papa sera lobby yo gada mu pana yo mo la mutu o transmettre pas moi na yote o salini o bloquer ngala garder o ngala yebi bah bien on donne toujours ce qu'on a ce qu'on n'a rien on repère ça rien c'est le paix qu'on a la kacha mutu de transmettre le bilan bandeko. Ah oui, c'est une réalité. Et après savoir que les réalité, ou comment on les a solo, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut transmettre encore aux autres qui n'ont pas d'information. Oh, bah, qu'on comprend, nous autres comprendre. Et nous qui transmettre, bah, on a langue, oh, bah, qu'on yoka facilement. Nous marchons, bah, geste, nous sommes qu'on yoka, oh, marchons dans la zone douée, la montée, pour bah, yoka. Mais yo bloqué pour la yo, on rend de mauvais services dans la société. Voilà, bandeko ndenge nini to pesa na kaba conseil to meka côté la poete Congo l'homme to sauver yango poete Congo Satan vous menacer yango makasi bolanda ile mawo kitona nyale sima na bango ozo mona oyo ata tapulation akeko bimala bapede baboyi na bango akanga pede na makasi aviole bapede na makasi wa Fox na Transco gestion ko bango be bazawana bapede baboyi ye mobali akele siko bimala muninga ne mobali makambo yo pona biso de secteur yango te baboyi dalo bapede baboyi so bapede bete bapede na baninga na nyoso baleko mero to moneki oyo ali bazoki bapede na bapede baza makila gestion au mona bapota yo oyo yazomona oyo azelokelo kwa satana oyo basi ya Kinshasa basili oyo kuzoka bandeko ne mibali nebite guni no baba yoka kuza bapede lokola ngape na za vigila na tiba wa maboko mabeti bapede makasi moi bagare oyo lobi na butu to kaina ba camarade na nga te ko samba dimoko babengi biso oyo toza ba 2000 to ke coopérer na bino biso tobi tosala bakota ba 2000 te biso tobi kokola ya bazine biso tosala bakota ba 2000 te epuis tosala bakopi na kimbateke te babandi komenase biso babandi ebamba ndeko na nga oyo babriki na makolo ndeko na nga na mosu bapete moyen eza te topendre batelefone na biso na bambongo na biso touti nango kindumba na butu ekomi ngambo tombola briki babandi na likolo kwa ya libanga badetinga nasolaki la polisi te naye mosusu enge baboma biso batema ya polisi akanga mpona osala sa intervention nde bayaki bango nyonso bazali bautika iye bango nyonso lokoto bapede chef tosali elo te bandingisi avi na biso ya nzoto na biso bakangi so mene soyoka menaki balali basoda mobala nde bango bandi so ti pembeni na polisi awa tolingi batuna bango biso bango problème nini ya bango nini toswa po tipede tosala banzoto na biso ya bateda bongo te tosedaka to tosepeli na moto moto asepeli na biso sope tosepeli na ye na modele bango bayelaki ezalaki menace ezalaki loka batwa biso na violence mpona nini te bo motu nyonso lokola na pede bazwa nzoto nana te na 2000 batia nzoto na 2000 partage ya 2000 te papa biso tozakivila teke na musika kate tova totele nango bazwi te mais tenge ba bazali na besoin nango basupe totiboye baokanda baboma biso batia biso motobiloka makaku te biso mais soki lelo na fina biso tozwi problème eya butu eya moyo yana mitu na bango. Voilà comment Satan est en train de menacer le Congo. Voilà est-ce que ceux qui la musi banko qu'on a biso ya hier o bakufa oye na bango lelo la musi bango le bitala ba basi bakoko ya yo wana yo pile ba finga bango ba bakoko yo bakoloba sivoke génération bandoki to ba sorcier tout ni to comme à niveau. Et là, ça fait plaisir aux gens comme l'homme. Ça fait plaisir aux éliminateurs d'inflammation. Vous voyez ce qu'il y a comme Bisso. Les gens n'ont pas peur, n'ont pas honte de déclarer de façon qu'elle a pédé. Donc comme wapi yo monte, tala esikapana bakei. Dans cette société, Oloto, Kanzake, Congo, Lobby, ceux qui vont la biso que non, to bundela ki mboka la politique la Congo dans tout là, etika la Congo, mais tout le monde a lelo, voilà pas le sika va Congo. Ba Congo on a sika ni to Congo. Pasi na mawa et ça était à biso nyonso pote
nous sommes dans le Congo. Ils ont passé tout finga malibanda, batonga biso libanda, bamona biso libanda, bavorien, batomoko basanga valeur, tout ça. Et bien, ça fait plaisir aux autres. Tout le monde comme sous, oh, basa ba congolais, la libanda commence que bazo monde là, à venir à Congo, tout là. Les richesses de la Guinée aux Occidentaux, ce gars-là va tomber. Ouattara sera isolé. L'Afrique de l'Ouest sera libérée. À nos frères du Congo, je suis fatigué de vous le dire. Vous voulez rester assis, restez assis. Restez assis. Et le monde entier m'écoute. Tout le monde dira qu'on allait, vous avez dit. On arrive au point où des hommes de Dieu se lèvent pour vous dire la même chose. Vous êtes toujours dans votre inertie. Le Congo va péter, vous allez souffrir. Et vous allez avoir honte devant toute l'Afrique et devant toute l'humanité pour votre inconscience. Vous êtes des inconscients. Ça vous coûte quoi de vous lever 10 millions de Congolais, plus de 100 millions d'êtres humains au Congo? 10 millions, c'est l'air pour en servir pacifiquement, je répète, pacifiquement ces ambassades de France, d'Angleterre et des États-Unis pour demander l'arrêt immédiat de la souffrance de nos frères avec du Congo. Vous n'êtes pas capable de le faire, merde. Vous servez à quoi? Je m'arrête là pour ce matin. Voilà mon frère, ça fait mal. Ça fait très mal. Il y a comme on sait que nous passons. Tous les gens qui boutu na monta ko ganga. Des étrangers basés sur la place na biso mon père te dit que non au Congolais ça ne marque pas les gens comme lui. Oh tous les gens qui biso na Congo. Mais baso na ils ont yo kanate. Baso ils ont les kate. Ils ont yo kanate. Les noms de comme surtout au pas de comme ça l'obité on a seba aloba ki kuna sala ki boye et seba tamboka na mbongo ya nani asala ka biloko na ko saba na mbongo ya nani ya yo Congolais c'est na côté na bango ba pays na bango ba yoka na ba lingi basala raté mais yo siko yo préféré okumisa moto mosusu oye ya mboka na yo moko baza ko sala misala obebo matsa bango te wana to tika la kaka si tout faka biso ke oui ba Congolais baza na bango le côté bango tout mais le côté parce que tout ça musala biso no sonenge moko mais ya ba ndeko mosusu baza oyokana parce que la communauté na bango ba population na bango ba komona importance ya musala o baza ko sala o musala ndeko aza ko sala ba komona importance nango o se baza ko sala o Nathalie za ko sala ba komona importance nango o ba ndeko ya Media Africa baza komona importance na bango baza ko soutenir na biso obimo soutenir musala ndeko na bino aza ko sala bozo tika ngo sima bozo soutenir ya papa ya mususu. Mboka ndeza biso. Ah, voilà, était à Mokona biso. Voilà la situation où tu dois traverser la Katine Kolo Congo et ça y a passé na ma passé que dans plusieurs pays le lot ba moni que va Congo le ba tirer sima ba non ce Congo tirer sima donc biso tu allez bloquer et c'est la biso tellement pour que tout mec ko bouger ba ndeko mususu pour que Congo et avancer mais ba Congolais na biso na ba chef coutume voilà na ba chef coutume ba mboka mususu voilà. Suivez. Noir, blanc, chinois, congolais, japonais, autres, tout ce monde, tous ceux qui sont ennemis de la terre du Congo, qui massacrent les Congolais, qui sont derrière ces massacres, que tout malheur, toutes ces énergies vont poursuivre les choses. Tout ce que vous avez tous ces occidentaux, les Américains, les non-colonialistes, les malveillants, les religieux, tout ce monde-là qui massacre le monde, qui à cause de l'énergie, à cause de la richesse, à cause du combat, à cause de la richesse de la terre du Congo, massacre le Congolais. Il faut du mal de Congolais, il faut du temps qui est malais sur le Congo. Tout ça poursuit maintenant à tous ces énergies-là. Lutter, leurs enfants, leurs projets, tout ce qu'ils ont à dire, ce soir. Voilà. En regardant ces images,
Yakoyoka oyo sur le moni et au même moment donc chez nous au Congo il y a des chefs coutumiers oyo bazali ko kende auprès à Félix Tshilombo pour aller demander flatter l'argent à Tshilombo en sachant bien que Tshilombo n'est pas le nôtre. Tshilombo est contre le Congo. Tshilombo c'est lui qui est à la base pour la destruction au Congo. Talaba pays mususu baza ko comprendre mais ba chef coutumier na biso baza ko comprendre en côté bon élevé binoni il y a des gravats des images pareilles il y a hôtel qui il y a ça ne va pas ba pays mususu parle du Congo pour protéger le Congo pour bouger la Congo mais ba chef coutumier ya bino baza ko accompagner banani ko accompagner l'ennemi à Congo comme Félix Tshilombo. Est-ce que vous me normal? Normal quand les autres prennent leur temps en parlant du Congo, en cherchant à maudire les autres qui font du mal au Congo. Mais les Congolais, comment détruire le Congo? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Nous devons être les bossons, avant de pour la Congo. Bah, Togolais, voilà, bah, ça pour la Congo. Mais bien, on va Congolais, la distraction. Oh ya lukite ngana je kuna mo réunité to dukala réunité kuna te atete kuna ce mo le mot mo gagne oui pour les Américains to pesa bino bon ba $2 et oui nous sommes prêts à le faire allez venez allez comme le petit chien ba distribuer bon ba $5 allez ba venir pour Ganga vive l'Amérique vive la France vive Félix Tshilombo vive Fayulu mais c'est vous êtes des gens ou des animaux. Vous avez battu pour ne pas comprendre le bateau, ça va être ma baie. Oh, bateau, nous sommes dans de la bichon. Bichon, on a 4 écoles au Congo dans la distance. Voilà, ça fait vraiment très mal. Il y a comme on a ma camoyo, tant que on lobby, mon moko a yoka quitté. Ah, solo, donc au moins on a qu'à ma baie. Alors, dans la seule photo, il y a maman Oyo. Maman Oyo, mi connaît des cas qui te montrent qui naïe et tambola qui naïe, na mopanzi, na moto, ceux qui angolais tout timoroboye, angolais rwandais, na comme ya Augustin Kabuya, a présenté que biso moi si moka lui que yé de moto, à Kosala, premier ministre, na kati Congo, et le nyobo mona kiango. Alors, tu sais qu'il peut la bino motale le nyango malamo. Alors, pour votre information, cette dame avait fait partie de la famille Yanyankero. Moi, si Oyo Tinabalakisaki et Zalaki ballon d'essai. Cette dame que vous voyez là, Augustin Kabouya a présenté que parce que Nyankero Moukapé Sakiye, pour être tester dans le Congolais, réaction Congolais et que ça l'a dégueulé. Voilà, Oyo Badira va présenter Bissoye comme premier ministre Ezali Ndekoya Nyankero. Voilà, vous êtes informés. Ezali qui parle de ces, il y a tout Rwandais, n'a évité ce gouvernement ou bimi, ce qui va changer, comme ce qui n'est, voilà, Bandeko, tout l'axibili en moqué, Azan Ndekoya Deri Nyankero, tout tombo qui va l'objet pour la bango, gouvernement, en tout cas, quota, il faut Zala, 40% des outils rwandais au gouvernement et des institutions 50-50. Voilà l'information aujourd'hui. Gouvernement a pour ça là 40%, il faut les outils rwandais, mais va sengi, va Félix Tshilombo, non, Félix Tshilombo va sengi la bango, va changer ma tête, ma figure. Oh, va yebi bango de chaque va touti, va pesa ye bango te, va pesa, donc Félix a sengi, va pesa ye, va touti, mais Oyo, baza vraiment qui mange idée exatée au mutako ndimake azali tuti wana anaposa na bango bazala ndenge ba pesi kota wana ya 40% na kati ya gouvernement ana na ba institution nyonso ya kati ya Congo ba institution o dirige ka mboka o esalaka ke économie ya mboka tourner balobi kota na bango 50-50 50% ba congolais 50% ba tuti. Félix est d'accord. Donc, bah, PDG ma société, bah, nini, administration, bah, nini, donc, commune 50-50. Donc, 50%, bah, tout type, 50%, bah, congolais. Voilà là où on y va dans ces pays Congo. Vous êtes informés.
Voilà la situation de les appelés Kamabele Kolo Congo, Toloba, Bandoke Bele, Bayoka Bisote. Matondo Baker, Nabino Zoko Monate, Nanaboka Mungongo, Bino Baker, Bozoko Tchelangaite, et Sranga Passi. Napodana Posa Baker, Nabino, Nana Posa Balek, Nabino, s'il vous plaît. Nana Posa Baker, Nabino Balek, Nabino, et Sali. Important pour être nga peut pas n'anga sala plaisir ya ko mona ke bande ko nga pe baza ko tiela nga ba like baza ko tiela nga ba quel poté na ko sala musala oyo esengeli pona biso nyonso pona nga moko te mais pona biso nyonso poté e fongo la biso bato Voilà. Natili bino loye oyo pona ko yeba ka rappeler bino ke buzoba oto ko sala lelo lobby ou maintenant d'autres c'est dans le passé lelo ba mingi ba ko lela kana yango poete ba yokela ki bisote tango to bana ko beta mbela to luba ndeko o nyusu ba ko na biso boza ba famille oyo baza quelque part na Congo baza ko landa makabiso to ya fo ba landa kate mais bon informer bango bandeko bo s'il vous plaît bo partager message bo informer bandeko na bino bandeko ba mingi balandaki ba mingi balandate ba beta ngo kara ayoke na ye eleki to misaki bino ke à l'époque Robert Roy akendaki na Antoine Gonda bakendaki ko sala ko planifier ndenge na partir ya Kisantu eza la base oyo ya dispatching ya batuti Rwandais na ba Congo mupimba bandeko na biso ba Congo bayokaki to bayokaki te basalaki semblant babetaki yango kara lelo na kati ya Kisantu batebele bayebi musali osala na kati ya Kisantu batebele bazoko musani ne osala na kati na Congo central tolobaki ba village belé na kati ya Congo central na kati ya Bandundu na kati ya Équateur na kati ya Kinshasa ezali wana batuti bakoti partout ba implanter bango partout bandeko bayokaki te likambo te bayokaki na bango te mais alors tona na ndeko akolela bolana déjà chasser les non originaires awana toutes les sont là, il y a guerre civile, il y a génocide, oui, les gars de Rwanda, les gars de la Congo centrale à la vie. Et l'eau, policier, n'est qu'une acquisition autant de la yémoroté dans la quartier en Tchoki, dans la Nini. Si les policiers yémoko, ils seront molestés. Et tout ça, ce sont des politiciens qui sont derrière, inutiles de bandits politiques. Aujourd'hui, Ngai, Nana, candidat mon côté, gouverneur en séjour, que je peux soutenir. J'ai l'amour que je peux prêcher. Il faut un processus. Que le président de la République puisse prendre vraiment acte. Gouverneur Jacques Mbalo de reste mémoire, Azolinga Koufa. Je suis venu comme ça, dans le Baga Legaté, dans Kalanzela, regardez, je vois ma cicatrice. Il y a torture dans la joie. Il y a pour alerter, comment s'entend les conflits. Les gens sont divisés. Même dans les hôpitaux, ils sont divisés. Le personnel de l'hôpital a commis il y a tout.
Alors, bino bata tous pour que l'hôpital dans l'État, pour que tout un homme bata qui va nous bino. On va communier. Tout ce monde, quand les policiers vont couper les l'événement, il y a le 19 janvier 2024, na Kimbesi, 4 policiers basant la mort, va couper des civils. Moi, je vais vous dire, pas ma famille, mais va négocier à demi. Mais les policiers de simple, nous n'avons plus de valeur. Aujourd'hui, toutes les provinces vont promouvoir les lots. Tout ça n'a pas major, la colonel, il y a la Congo, ça dit 19 major à Madaraki. Parce que nos politiciens, rien, ça n'est rien dans mon cas. Ce n'est pas un problème du président Félix Antoine Tshisekedi. Nous, Mbuta Kiwakana, soit Maton Nayo, Mbuta Wameso, Mbuta Machimachi, Mbuta Matusela, vous tous de Mbuta. Dona pour le massacre, bien au Nyoso. Nyomizawa. Naza révolté. Naza Tamena Tigari. Tout un pôle, tout à la mabélé, tout à la mabélé. Qui vous allez gouverner? Central. Vous avez ce cœur envie, vous allez faire ça. C'est regrettable. On dit beaucoup plus de l'égoïsme. J'ai parlé avec beaucoup de candidats. Robert m'a dit, il veut désister. Voilà. Konelate po ete sandi tango na baneko lobake makila ya bandeko na bino ekozala na maboko na ngate makambo nyuso na baneko dénoncer yango ça fait plus de 10 ans toko lobaka yango lelo Congo central Bandundu Équateur 4 coins ya ekolo Congo ezali entre les mains de tout Rwandais dans l'armée, dans les institutions, dans la police, bango bazu ba place tout bakari. Et biso tango toko lobaka bandeko boso aye wana ba biko fingo na commentaire. Ba biko finga yo. Mais tango toko lobaka bandeko ba comprendre. Alors voilà la situation de l'île bandeko ba kolela bolela te et c'est comme ça il faut bon supporter yango. Alors bandeko voilà bana somme ko le Congo soloke tokei wapi tokei nakati na mboka nakati na mboka Nord Kivu nakati na mboka Nord Kivu ya solo ya koyoka ke kuna pe nakati na Nord Kivu bandeko balobi bandeko na biso wazalendo balobi papa sayala kokimo kitsamotema nous on travaille tozala ki na be rêve ba s'excuser de sa binonio so ke ba s'excuser que oui ils se sont trompés l'adversaire bakanisa que Félix Azaraki oyo ya bango asengela na bango bazana une confiance batamona elungo mais ba faut constater après que non Félix n'est pas l'élève et voilà basali regret mingi. Et alors dans l'entretemps comme nous promettait que bino na kati ya Nord Kivu to komi kuna totala qu'est-ce qui se passe là-bas na kati ya Nord Kivu bandeko bolanda reportage oyo voilà to kana mamsun mama ngoloba alors mama na kanso dans les kamakoloba oui papa nazala likamagoloba mbote lo sako na bandeko nyonso baza anazo intervenir na papa oyo awutoloba ya Kongo na Makongo oui papa biso na 2022 tokendaka mboka donc tolutaki awa toke Kinshasa tovandaki na mboka na biso na Madimba tolona na bandeko
tant que tu sois là-bas, mais papa, on veut éviter tout ce qu'on a mon nord, nini. Bandeko na biso oya donc tu comprendre bango te biso bango est-ce que bozomo na mboka ndenge bebi omoni à partir ya mboka moko mwela mwela wana basala donc basala babesala baje ebele mingi eza kuna balobaka baje wana eza soki ya nani me eza batuti na batuti baza po biso bana batela basakala kuna batuti na batuti basala mbwela wana donc à partir ya mbwela na tiki santi mobimba donc batonda biso toswana bakuza na biso na kisa tolobiki est-ce que bozomona tozomona bango tozocomprendre biso tozeme eloko nini ezangi mpo borevolte na kati ya mboka bisanto boza ebele soki boza à partir ata na madimba ka bozo tiki santo boke ti kote ya mazangungu eloko nini tozanga mpo borevolte biso tozala minduki ezali te bokobunda na maboko na bango bango baza combien donc likambo oyo tozocomprendre te bandeko baza na congo papa omoni makambo ya église soki nabengi bandeko tozotola bokende église te bosalaka boye papa balobi biso toza susu bato te donc nde toza na poto awa tosi tochange biso toza toto ntango tosima bakisi koma mosika voilà papa toloba ndenge na bandeko na biso omoni biso nde toza boye yaya biso ndenge toza boye motu totikane na kina mboka mpona yaya soki tolobi yaya soki okoko église bosala biso bakuzi papa ta tolobi ndenge nini nga chaque dimanche na ndenge aba soki obengi kaka boye bino kuna na poto na bino mokoma nga nalobi bondela na ndako bondela bakoko na biso nyonso benga koko nzingi koko ndiolu koko luzala ndenge na bulutuki mbaba za kati na biso akobatela biso papa balobi biso tosi tobenga na poto tokoma na skisi voilà siko bato ya ndenge wana papa ntango lobi soko otindeli bango bavideo onatinda ototeleka moke mege eza te nali mege eza te melangonaka video ya nyonso na lili osalaka nini mais papa ndenge bato babali kolela boye le mosusu bakofongola mitu le mosusu bakobobor tozocomprendre te papa Matondo. Voilà, Matondo, maman intervention. Moi, je pense que le plus important, Baka Yaboye, Baka Utrubi, le Congo, il faut qu'on inflige des sanctions dans le Bandeko Bisso. Donc, Bandeko, nous sommes dans la carte de Congo, na tango et Kweli Bango Amabe, yo zongi sa Bango, na place où on a levé la Bango, que ya solo Bandeko, on a dit bino, Bondima Kingaite, Makamona Bino na Kokotate, même Kweli et la famille, le levé la Binote. Il faut que son Sakabango, au moins le Kona de Tata Alex, Tata Dito de Paris, un peu singa de Zalbi, Nabaneko, le Bango, ça fait plus de 5 ans. Bandeko, effet pétrole. Matondo papa, n'a causa reconnaissant, n'a qu'au rappelé, n'a les Cambo, n'a l'oba, tout le temps que effet pétrole et Bandaki n'a Kassai. Effet pétrole, on n'a pas. Et le lot ezali na kati na Congo mobimba pétrole ezali na napoana et ju partout fait pétrole wana eza banani bati bakotsa ba injecta et koya et panzana partout. Alors pour na to silisango il faut to luka ba stratégie ezali nini bon luka minduki te boluka nini te mais boluka ndenge nini ya koinfiltre bango ya koluka ka bamosusu na ndenge bokoko na biso ya koluka ka kosala bango mabe po bango baya po basala biso mabe baya te lelaka ke no na toye comme bato normal baya ke basala tozala bango malamu baya na makanisi ke tokei po tobotola bango mboka tokoboma bango tokopanza bacimetière na bango tokopanza bokoko na bango biso tokorécupere yango alors esengeli biso tosala matondo mpe papa na biso papa Michael alobi oui action individuelle et ciblée. Voilà, les actions individuelles et ciblées, elles sont très importantes que famille na yo, le vela bon bagène, boza wapi, bon maintenant ko repéraka wapi
le toloba le quartier même là-bas, na niveau samba, comprendre que ma camarade de quoi qui n'a raison. Donc, tout ça infiltré, commandement, au niveau c'est ça na armée, et ça va beaucoup tout attaquer le commandement, comme neutraliser bango, et comprendre les solutions, mais n'attends au bandeko belé bazar de banda, au bazar koye bananoté, yé ça bandeko na bino, action individuelle ciblée, tout l'axe à mon cliquer, tout ça soit somaté. Oh, bah, il y a la biso, balungwila, bah, il y a la biso, balutoko, bah, il y a la biso, kwiti, pour ban la biso, bizengi, et bon, bango, ban la bango, renyaka. C'est ça l'objectif. Donc, bah, comme si Kuluna Makasi, ban bazo préféré qui Kuluna, na qui pédé, et bango, il y a bango, bazo qui Kuluna, il y a qui pédé, bango, bazo responsabilité, ban la biso, bazo quelque solution, zokate. Défiance wana nana commencé ki bango là et ça va gouvernant bango ba créer ki kuluna ba créer ki ba biloko nyos bazo me ki pédé wana pour être bana ba comme na bango biwele wele et alors bango bana na bango ba ndeko na bango surtout ba ndeko likama ezali likama ezali eke musala onga na sala ko liboso na bino mo négligaka. Nous savons que nous avons depuis longtemps pour que nous récupérer ce que nous pouvons. Les cas mes amis. Batouana bazana ba passeport na biso. Batinda bana na bango ba bima. Bakena kotambola partout au monde. Na identité ya Congolais. Donc, d'ici à tout salaka, sur la 6 classe, pour placer na ONI, placer pour bien yebi stratégie wana. Que tu vas placer à Bango, bazar l'identité Congolais, ne sont pas de vrais Congolais, ce sont de faux Congolais. Et que Congolais wana, comme yebi que c'est un Congolais, mais ils ne sont pas des Congolais de tout Rwandais. Tchacha Bango, former Bango pour être lobby, ya ko remplacer biso. Chilombo ya tozo batroko ba chilombo za grand perdant. Aza oye bango teke aza grand perdant ya makambo nyonso. Ya kantike ya ko lonjo to bazo kosa ye. Ba tuche bazo kosa parce que on a plan à long terme que à long terme bon ba bibona be identité ba congolais ba bano ko zongaka. Même bana ba chilombo wana ba koka chilombo wana ba kozana na place parce que ba ko botre bango place pa ba tuti pour être ba tout azo s'organiser. Ni ankera kotsa comme les bana. Bobo sana bana nyoko bakotsa, bana nyoko ana nyankera kotsa kuna mbula boni. Baza wapi? Bana epapiera Congo no. Bana wana bazo ko nini? Bazo ko la Congo, bazo ko la Chiluba, bazo ko la Swahili, bazo ko la nyonso balanga biso Chiluba makamutu bazo ko la. Po basala nini? Po ba ya rendre biso service pour biso tona bana djebele. Non, parce que ba konza bana na biso. Après du support Tolemba, pour la bango, un jour Tolemba, papa ça on va insulter et à la Kolemba. Alors là, Kolemba, Congolais, on va s'adini, bango va transmettre un message dans la bango et après c'est fini. Bango va suivre les devants, va dominer. Voilà, Autoropé Sabino, Yangoana, Bozomonango direma Seki, Pikamote, Nana Bakinangai, Nana Bakoloso, Mongo Zao Kauka, à Totarakaka. Voilà. Tokende ba magie ba komi na bango Henri magie a komi na epaya ba d'ailleurs to bisaki bino non tout le bango non boyo nyonso FCC boyo nyonso bazaki na CDMP na M23 ba groupe nyonso ba Rwandais ba Hippolyte Kanambe ba nyonso ba Kodeko ba Zaïre nyonso eza na maboko commandement eza na maboko ba tuti Rwandais. Donc moto nyonso a serva Hippolyte Kanambe o ba benge Kabili yebaka ke makambo nyonso eza continuité na bango. Bon, comment on dit Henri Magie Kuna? Non, c'est la continuité de tout. Il faut pas jouer à terre là-bas. Il y aura les Kenya maintenant. Allez, il y aura des gens vite, Mbang Kenya. Félix est au courant, il est Nyonso. C'est ça. Alors, tout Kenya, tout le monde, Bango, Bazo le Bani de Koma.
Voilà la distraction, bandeko, nyonso, ezali biloko ya batuti wande. Donc, magie au Ari, magie bongo mona, na Kinshasa, ko lobela kabino, nzoka te ezalaki, na kati ya plan na bango, oyo, lelo, bakomi ndenge, bazale ko kenerango wana, pour te ba distraire biso, qui ezala toujours continuité à batuti. Faut croire aux gens pareils. Non, je pense qu'il est temps que chacun de nous a comprendre que bateau union so bazawana pour rendre mauvais service de ma belle Congo tous dans la bango prudent. Bon union so ba comment on va les qui la simaya Hippolyte Kanambe et voilà aujourd'hui tu vas nous comprendre que bazali ya biso té. Allez, la Katia Nord qui vous toque nous sommes armées de la République démocratique du Congo en Ituri sous le commandement du lieutenant général Lubo Yanka Chamadoni contrôle totalement les localités de Café, Mbongi, Nyamamba et ses environs à l'issue des opérations qui ont été lancées tolérance zéro contre les groupes armés qui s'affrontent dans cette partie de la République au bord du lac Albert. Ces milices d'identité communautaire qui insécurisaient cette partie de la République, d'une part le Zaïre, d'autre part les Codeco, tous ont pris la poudre de scampette devant le rouleau compresseur de forces armées. Pour le moment, les forces armées contrôlent et continuent à ratisser tout au long du lac Albert pour imposer l'autorité de l'État et restaurer la paix au bord du lac Albert. À la population, au nom du gouvernement militaire et commandant des opérations, nous appelons la population à faire confiance à son armée et à se désolidariser de toute forme et de toute milice à l'identité communautaire. Car aucune milice ici d'une communauté peut prétendre de protéger sa communauté et peut prétendre protéger la population qui habite dans sa communauté. Que seule l'armée qui peut protéger sa population et défendre jusqu'au sacrifice suprême. Au nom du commandant des opérations et gouvernement militaire, nous encourageons tous les éléments de forces armées de continuer à mener à bien ces opérations accusées, tolérance zéro au bord du lac Albert. N'importe quoi. Voilà, mes chers amis, la situation qui se passe là-bas. Alors, mensonge na mensonge. Félix Chilombo a créé et le Komoko pour distraire les Congolais, pour faire voir aux Congolais qu'ils sont là, ils sont capables de faire quelque chose, mais en réalité, et là, on va exalté parce qu'ils ont les grands complots pour aller à ça. Teka Congo et comment on a beaucoup il y a battu sous et alors Azana besoin d'un mot des alikaka et loko à Koko Saba. Voilà l'audio. Nanga kana responsabilité. Nanga tellement que le marché, il y a moi je me sois pour préparer ma vie. Ce qui nous a joué, il y a pas à notre pouvoir, il y a eu à libérer qui Félix a remis pour chacun comme s'appelle le Congolais. Moi je crois que Nanga a fait la raison ça. Le sud sur les locaux. Na kumukosala ngo zoba na kumukobala ngo suba na mboka na kumosala soma de devant la drogue ya kosala il faut voir récupérer la lubwana on doit le plaquer au sol papa ngana lubaka nanga salaka ba kongole mabeye moko nanga zo ya kwa réparer derrière n'importe quoi. Voilà bandeko erreur oyo sana mabiso lelo batroko ba nanga lera ko yoka message lokola ba mama oyo alobi voilà et qui ne dit pas que mama oyo aza koloba ezali makambo oyo batindi ye aloba po ete abenda bakongole mosusu na kote wana balanda po ete bayebi na réalité te nanga mutu ayebi ke ye aza na kati eloko batuti rwandais asali bakongole mabe abandako lelo kosala mabe bakongole babandako bana epoka Kabila. Pardon,
Azala Kabila depuis longtemps. Vous pensez que Zalaki Kaka Azar, que Nanga le Baki Asali Mabé? Non, ils ont un plan Masalaki, qui le lot comme la situation comme un angle, et ils allaient parler un plan à Bango ou Masalaki, qui est comme ça, Congo, comme ça, Bisso. Alors, ce qui Bisso Mobapé na Congo, Koka Mama Zakolbana Lingala, mais tu dois comprendre tes situations, tu dois accompagner Bango pour la que tu dois excuser, Moutuboto soit parti pris, pour être Moutouana soit avantage, et ça passe Mingi Mama, tu es maman na biso, mais vraiment eza passe mingi ya koyoka ba message aux gens pour ça pote o meka ko kosa ba congolais mususu pote ba meka ko excuser nanga koné nanga aza mutu ya bisote koné nanga aza so burunde ape ya bisote aza bato moko ba créer ki bango na kati na circuit de kola ba auto bengaka ba kimas ebele basa wana bomona bomba congolais na mutu ozaïr na mutu équateur na mutu boy basa ya bisote. Alors si tu dois comprendre bango te to ondimaka n'importe qui et que ça va passer mingi. Donc message beau passer ba ndeko tuke batika makambo oyo baza ko croire que Congo et kozala sauver na bato oyo basala Congo babe Congo basala ngo babe na banani bato ba politika nambe na kati ya clan na ye azala ba nanga wana na ba Henri Magie baza ya bisote. Alors biso moko so to comprendre bango te to embrasser l'ennemi et kozala passe mingi poete et kozali kama pona bana na biso pour biso ne pourquoi biso so to bali ko détecter to ye ba bango et kozala passe na mawa pona bana na biso poete bango bako ndiwa bango facilement poete yo obisi mwana na yote nani wana kombo tuti azanani so obisi mwana na yote mwana na kansake tuti ala congolais ninga balibi bana mulenge sont des congolais bana ba dipe sont des congolais après allez bana na biso bakoti na kati na mobulu poete papa na ye na kombo Hippolyte ya na kombo Félix Chulombo abisaka bana mulenge baba congolais. Donc déjà bana na ye déjà a dérouté bango et a passé. Alors ndeko to kende to kota siko na kati na mboka France. Qu'est-ce qui arrive na kati na France? Et donc on nini ezakoya. Alors bolanda reportage boy. Oui, les parlementaires ont permis dans la programmation militaire à ce que pour les besoins des armées françaises ou d'un pays allié en guerre, nous y sommes, des réquisitions puissent être faites. C'est des réquisitions soit personnelles, soit de stock, soit d'outils de production. C'est l'outil le plus dur, si j'ose dire, de l'arsenal juridique dont nous disposons. Pour l'instant, il n'est pas sur la table, je l'ai cité parce qu'il existe. En revanche, sur les stocks minimales à constituer pour un industriel et surtout sur le droit de priorisation d'une commande qui compte pour l'intérêt général sur une commande qui compte moins pour l'intérêt général, voire pas du tout, c'est quelque chose que je ne m'interdis pas de faire dans les toutes prochaines semaines si les choses ne vont pas plus vite. Voilà bandeko bino boza na kati na France bino boto bozali kuna boza wa français boba ke makambo ezako yaka très grave compliqué et pas ina bino na kati na France. Il est temps que chacun de nous aille bagake situation ezali kotambola molimisi mabe na kati na mokili oyo ba mindele bali makota mobulu mais mobulu ngo ebali ko komela bango moko compliqué tokei wapi na kati na mboka rishi oyo makanisi kuna bake bele ba déjà que kuna eza ko yinda pote baris baza ko tomboka Poutine aza ko tomboka. Alors Tolanda reportage. Les officiers de l'OTAN abattus par l'armée russe. Dans une récente attaque en Ukraine, plus de 3 douzaines de soldats de l'OTAN ont été détruits, ainsi que 2 lanceurs du système de missiles anti-aériens SAM Patriot. L'ancien officier de l'armée américaine, Stanislav Krapivnik, suggère que des troupes américaines et potentiellement d'autres pays de l'OTAN étaient responsables de l'entretien de ces systèmes de défense aérienne. Cette attaque soulève des inquiétudes quant à l'implication de l'OTAN dans le conflit ukrainien et les pertes significatives subies par les forces de l'OTAN jusqu'à présent. Depuis février, les pays de l'OTAN ont enregistré des pertes considérables en Ukraine. 121 officiers et 96 sergents tués. De plus, 270 vacanciers ont été éliminés, désignant des militaires étrangers en congé, mais toujours actifs dans le conflit. Les mercenaires étrangers et les représentants de campagnes militaires privées ont également subi des pertes massives, totalisant 6894 morts dans la zone de la région militaire nord. Ces chiffres alarmants soulèvent des questions sur le rôle de l'OTAN dans le conflit, tandis que les tensions entre la Russie et l'OTAN continuent de s'intensifier.
Une résolution pacifique du conflit devient de plus en plus urgente, et il est crucial que les dirigeants mondiaux s'engagent dans des discussions diplomatiques pour éviter une escalade plus dangereuse et préserver des vies innocentes. Voilà, c'est ça la situation, tu as vu déjà que c'est fini. C'est fini pour autant a perdu la guerre na Katina Ukraine. Comme autant a perdu la guerre, et ça difficile pour la OTAN, pour la Amérique à récupérer la situation pour te économiser mon boulot pour la récupérer la situation. Donc c'est-à-dire que la situation est que les Kanakats pour les Africains ne comprendre rien. Les Africains manier et ça va tout. Et ça va les autres Africains, le gouvernement comme Félix Tshilombo et les autres, s'ils étaient malins et prudents depuis longtemps, il allait comprendre cette situation. Il allait bien comprendre. Et alors, dans les jours à venir, tu auras remarqué que bateau union grand perdant, je vous dis. Parce que ça, vous voyez, elle est comme moko la kato yokaki mundela ko lobango elle est comme moko vulu sikimbango la bakina province na ye ke mundela ko comme moile munda ko comme mundele donc pas si o ba moni sa biso ba ko futa yango vous avez de la chance de passer un moment où la transition, transmission. Donc, ça, nous avons vraiment cette chance-là. Il faut vraiment que c'est dans Nzambe, ma tout domi, que Nzambe a permettre de tout le monde, ma kamo nyonso oyo, et ça, la katina. Na monde na kati na mokili po ete esosenga na biso toyeba to s'adapter nango po so yebite ko s'adapter nango te okozala na kidiba oyeba te nini ezali koya liboso. Alors biso toyebi yebisa ndeko na oke non asa salaire te makambo ya mobulu. Alors voilà tokei na kati na mboka. Voilà, si tu tiens bien on a quatre namboka Kiev, contrôle na bango na kanisi kuleza mobulu, batu baza ko kufa ya ko sakarate na katina Ukraine. Alors makambo Ukraine tant que c'est évident le rétroviseur, botala Congo za na sima rétroviseur wana. Tolba kiango batebele ba comprendre kiango te, tolbi eza continuité ya l'événement. Oyo l'événement za ko kende, se ba chilo ba comprendre kiango avant, ne berero azosala na Lorenzo na ba Denis Sassou Nguesso ne berero ba ko sala moté fallait ba ça président ko ba ki makamelo ke ma paye ba ba monter ba stratégie mususu pardon pour te ba sauter même premier pour te ba éviter les chaos na carte d'Afrique centrale. Mais voilà ba on va souhaiter ni ba continuer ko nuire ba pays la bango ba continuer ko nuire. Parce que la réalité, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, na kati na Congo, Félix est complice na biloko nous sur les caractères de Congo. Oh, naza koloba, Félix a dit que ezali juste, aza complice na nyonso. Mais azo penser que akobima gagnant na mensonge. Batonga kamboka na lokuta te Tshilombo. Mboka batonga la vérité. Regarde. Tu nous as mené tous ces étrangers-là, au lieu de Augustin Kabouya, qui nous a dit qu'il était Moulouba, mais tandis qu'il n'était pas Moulouba. N'a conseillé dans le sillage là. N'a commissaire Batrokola, Augustin Kabouya, comme Awana, Bamona, Benagé, Congolais, Yewana, Moulouba. N'sokate, Anne Moulouba, Azanaye, Ouandé, ou Angolais. Dans la situation, tous les ébélés. Plusieurs des cas comme ça, la carte de Congo, au bateau dans la carte de Congo, mais la plupart sont avec Félix Tshilombo. Même dans les ministres avec des noms kassaïens, mais ils ne sont pas des kassaïens. Ils ne sont pas des kassaïens. Ça n'a rien à voir avec Kassaï. Mais Félix Ayebi. Ayebi, bien porté, que moi, la maillot a douté le combat. Bazana bango ensemble ya on tolo bakato ko douter du colonel. Est-ce que vraiment tu sais que dit Azaraki Moulouba bande ko na biso bakasaye to le la kabilo mi colonel so bo fongo la miso le koli kamboyo tu sais que dit wa Mulumba. Est-ce que Azaraki vraiment kasaye bon lukakango era on parce que bozo quoi ya déjà na libabe tabaka na libabe oyo ke boko yeba te bo bana na bino parce que ça va grand perdant dans ces aventures de Tshilombo. Alors kota là Félix Tshilombo aza kasayete pour donc on a tendance na ye azali entouré par des autres
bakaba vrai kasai te lelo bako fingisa kasai bako nyokola kasai bako torturer bana kasai malnutrition ba pasi nyonso ezo frapper bandeko na biso bana na biso kasai et lelo bana wana balaki père batie bango père na monoko bako benga bango bakasayen babenga bango bakasayen nzoka te bakasayen te baza wana na kombo bakasayen bako nyokola bakasayen. Voilà tout fongola ngo miso s'il vous plaît parce que ça dit ce que le kamolelo jui kasayen ezu yo moto donc neto ba toujours me connaître que muluba mungala mukongo muswahili opele moto moko mais bato aye ko kota biso division ben kota biso na séparatisme na kati wana baza ba congolais mais baza na mission wana nani a confia bango mission muta confia bango siya ba baneko bana époque Mobutu pour votre information bana époque Mobutu makambo nyonso toujours ko mona ka lelo. Ils ont planifié à l'époque à Mobutu. Bah dessiner qui bango et batouana bah peut savoir un rôle à jouer à chaque période. N'importe il y a jouer rôle bon, il y a jouer bon pour la maintien du système là bango. Mais tout comme la souka, mes chers amis, croyez-moi, tout comme la souka baroko comme le sauter. Donc il est temps que mon la quatrième voilà mon maman Jeanne Didele a commis que Chilombo peut-être d'origine ougandaise. Voilà. Alors voilà on négocie tout à bien tout le monde qui a solo beaucoup de choses et ça wana et ça suspect trop suspect tout font la mission. Mes chers amis, je vous demande la biso torowa ke lelo biso nyonso mo Congo mungala muluba muswahili tozala ini côté on a ba divergence au bas de ça la biso pour te ba distraire biso que non baluba pour ya on so be na matoi to le ba suite baluba te to le ba tu le mbona batu na ye baluba ne ko na biso ba kasaye o bozo kota na berere wana bobima na kati nango. Il est temps Félix est encore là au pouvoir, il est temps que vous martez Ngongo pour te moquer yeba que non bakasaye ba boyi eza makambo na bangote batwala baza batu na bangote. Et vous allez se nommer pour te sauver ban la biso parce que ban et biba bande que bile bazama ba ko ba kasanya bato bande côté bolibi c'est ba tuti et belé ba jo ko ba kasanya na bango na ban na bango bon mo li kama na no le li kama ila li comment nous allons sauver cette histoire ba jo ba ko ba kasanya pesi na ban na bango ba pesi na tata na bango et sur comme une confusion boye ba on ndengeni à l'origine à la base c'est qui c'est Chilombo et son père. La famille Tshisekedi. Au moins, c'est comme si Bissot est fait pétrole. Kassai, les noms kassaïens à tous les Tutsi Rwandais. La confusion est là. Si on veut la confusion, on est nini. Pour éviter, on est nini. Tant qu'on a Kolobaka, Testaden. Oui, Testaden, c'est bien bon, papa Michael. Mais Testaden, il y a beaucoup de Kimans. Bazar Katia Masolona. Ceux qui Bissot montrent déjà l'esprit à dénoncer. Qu'on dénonce ils en profitent. Voilà mes chers amis, le sac matondo na care na bino, matondo na like na bino. Je sais que vous savez la qui émission na biso, il y a autre signe na bino ma partage, lobby tout peu moi moqué, ceux qui a ma casse payé et que c'est que to zonga to beta mbela nango to kozala obligé ya ko beta mbela nango pour être ezali devoir na biso ya ko beta mbela nango. Donc voilà situation tokole la carte de Congo au la guerre hybride au déjà ko silisa bato bilan nango eza konité bilan ba guerre au bazo boma bato na nord Kivu na kati na Congo eza konité pour la nini eza konité banda to banda ko lo histoire 12 millions 8 millions et que boye bakango ezali caché pour la nini parce que ils ont dérangé bato oyo baza ba commanditaire ya ba assassinat wana oza koleka. Aujourd'hui nos frères nos amis les Wazalendo ont compris. Alors voilà ba Wazalendo sont prêts à se sacrifier maintenant se sacrifier ils sont d'accord à lutter pour la défendre ma Bélé et Congo. Donc au nord qui voulait le Sebino voilà bato bazaki formé te ya koyeba bo batubili batunenga ba question papa ça dit nous les Wazalendo sont qui? Bah, Wazalendo sont au nombre de combien? Alors, tu me dis, information. Les Wazalendo. Quand on vous parle de Wazalendo, les Wazalendo signifient des patriotes.
non pas des patriotes congolais, on va le dire, les Wazalendo dans Swahili. Les Wazalendo là, on l'a très bien, comme ça vous allez comprendre. Quand on parle de Wazalendo, il y a plusieurs groupes Wazalendo. Tous, il y a un, les Wazalendo tous. On va copier les Wazalendo. Wazalendo tous, les Wazalendo Hutu. Wazalendo tuti wazalendo na bango bazwa comme appellation à wazalendo. Les wazalendo Hutu baza wana pe na kati ya nord comme la Sud Kivu comme les wazalendo. Il y a les wazalendo aussi de la MONUSCO. Oyo bazwa ba front ba camp ba kota bango na kati wana ba benga bango pe les wazalendo sont là. Comme déjà la 3 groupes ya ba wazalendo. 4 groupes de ba wazalendo ezali le Wazalendo Taliban. Le Wazalendo Taliban, il y a Félix. Félix peut à ça, le Wazalendo naï. Bah Wazalendo wana nyonso. Autre temps il y a Félix, oh il y a Oni, oh il y a MONUSCO, il y a Oni MONUSCO, oh il y a Batuti, oh il y a Hutu, oh yo oui, tu l'oublies déjà, bah nyonso. Bah Wazalendo nyonso wana. Oh bah bon ça qu'on peut s'abîmer surtout. Bah Wazalendo les Wazalendo noirs américains. Les Américains, Wazalendo na bango sur place na terrain. Donc, les 5 Wazalendo, nous sommes ensemble pour être les vrais Wazalendo qui sont les autochtones congolais, les vrais Wazalendo. Voilà, vous avez l'information. Donc, il y a 5 autres groupes qu'on appelle les Wazalendo. Ils sont soutenus par le gouvernement, par les Américains, par le Rwanda, par l'Ouganda. Ils ont manipulé Bango. Na ba vrai Wazalendo qui sont nos patriotes. Le vrai Wazalendo. Alors, Mikol Koya, tu représentes Bino, tu promettes Bino. Tu représentes Bino, il y a un vrai Wazalendo, na représentant na Bango, donc chef na Bango, au déjà cordon, il y a un vrai Wazalendo autochtone. Tu représentes Bino Kombo nae, tu relaxes Bino, tu tiens même à l'image, tu représentes Bino yé lobby, moko na moko, ayeba. Wana aza nani comme Wazalendo. Voilà l'information to bombela to le bakite photo la sabino ango. Voilà 5 groupes wana oyeba faux Wazalendo. Oyoka Wazalendo. Il y a 5 faux groupes de Wazalendo. Oyo baza s'affronter contre les vrais Wazalendo. Mais les autochtones baza la puissance na bango parce que ma beleza ya bango avantage. Ma beleza ya bango si quand nous sommes là comme Bunda Baye Biango na mai na mountain na montagne na zamba na mabe nous sommes Baye Biango avantage ezana ba Kolombo capote bazate ba patriote ba bota ba ya lukuta mais ce sont de vrais patriotes Wazalendo malgré ba copie oyo ya ba occidentaux ba créer avec leurs amis comme Félix Tshilombo mais basa déjà na échec na bango je vous assure. Voilà, bande ko na kanisi wana zalaki information o sega ki to pesa bino comme ça vous comprendre ba wazalendo na kanisi maintenant pour comprendre ce que mutatuni yo comme ça au ko expliquer. Donc il y a 5 groupes de faux wazalendo qui s'affrontent contre les vrais autochtones wazalendo. Voilà, c'est bien compris. Voilà, matondo na bino nyonso tokutani soit lobby ou soit mokoloya lundi. Donc lobby ce kambaka teye sinote lundi c'est sur information na biso ezali matondo na baker matondo na like na bino. Alors ingeta ibobo zela kanti ko moko alingo participer to yokai tout la moi patient. Allô ndeko lingo participer on va quelque chose. Allô? Voilà.
Voilà, merci vraiment la contribution à yo, ma kanisi na yo. Na kanisi toza ouvert, to yo kaba conseil na batutu. Voilà, bandeko comme ça vous voyez déjà ba wazalendo, baza wana, oyo ba vrai na 5 autres oyo baza ba faux. Matondo moment na participation na yo na conseil na yo. Voilà. Matondo. Voilà bandeko, alors to suki wana to kutani mokolo ya lobby ou lundi, matondo ingeta, ibobo.